soki akotika na ya nini sachi na miso ba juge apesa nyonso ya papa na kai na kipe baleki bana sima Maman bimana ya niki. Ok, na ba détail te. Oh non, c'est na mwana ngalando. Alimbisanga. Posez d'excuses pas mon âme. Nde ou abandonné bana na yo, bakati classe, mais tu as de l'argent. Oh leur père a tiki. Éviter. Ah la conscience nanga boye na conscience bopoto. Ça la té hein. Na constate. Na ebiki asa mama na bango. Mama ebisa ke toyebanga na mo sina mba. Mama na ebi amote. Ata yo moko mama mobimba boye. Mkolo ya mama o. Pourquoi tout le temps bon na mkuta rien. Bon sang. Papa, beaucoup de respect. Papa. Papa. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération Songa orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pona koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesa o. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W La Joie chez Bissou Télévision. Fort plaisir sur mon devoir c'est de vous prévenir. Étant donné la présentation de cette émission, bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Ma soeur, ça va pas désolé Lisa. Bien aimé dans le Seigneur, tout Seigneur te tozo na kat na biso total ba secret to bomba, to bien te toke nango na kundao no lobate no renocete no confessete voilà basa la nzambe voilà bien aimé c'est bien mais ce n'est pas mieux parce que ce n'est pas mieux pourquoi parce que après ici il y a encore une autre vie où ezozelanga na yo. Oh, la vie de l'éternité. Oh, Nzamba prometa biso de le commencement quand il a créé le ciel et la terre. Absep so tozana na vie moko ezali ya seko na seko mais vu on a pour na kota yango esenge ko tambo na justice, na droiture, na sanctification, esenge ko tozala censeur de toi-même. Répentez-nous. Et kozala malamu mingi to confesser, to renoncer ma bien na biso. On s'est libéré parce que la Bible dit si Christ est affranchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. Et Seigneur n'abso to bimisa ma benyo so eza to tourna abso to renoncer nango to tambola na lumière oza ya Jésus-Christ de Nazareth. Merci à Papa Eli. Sinanduku, pourquoi pas papa mon solo, pourquoi pas mamie mon solo, pourquoi pas tout le monde obozola nangai ba mourir na ba mourir ya
Bravo Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Soutien. Bravo Jésus, c'est-à-dire membre soutien Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme un membre Toko, il y a des prières qui se fait dans le groupe. Zambalola, Pambola Batunion, surtout au baza motivé pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Tous en besoin de loyer pour nous foutre la orphelin à biso ndaku, tous en un groupe, communiquer ça comment on va commencer à faire. Na beleli papa moko, maman moko, ndeko moko, azana bolingo ya bana biso. Futeli orphelin na biso ndako ekozala malamu mingi mpona bon ça là on va donner la communiqué pour le partenaire tozala ngo moko mibale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chez biso Wendie disponible na bandako na biso. Chez biso Wendie disponible na bandako na biso. Ozana besoin ya kosomba kosalela ndeko na yo surprise ou bien ozana besoin de les provisions na kati ya ndako. Ozana peut sortir la maman, ozana peut sortir la ndeko, surtout bandeko baza libanda mboka pe ici ke na Kinshasa. Ozana besoin de provision, c'est chez biso Wendie ezali disponible na prix malamu pe na talo malamu, ezali rapide. Sali commande na auto koya kotikela jusqu'à domicile. C'est vraiment rapide et sur vite vraiment. En tout cas chez biso Wendie na bandako na biso bo bengi toza ba loso, ba huile, ba soso, ba poulet, tout ce qui est vivre frais toza nango, miliki, sucre, toutes ces choses là toza nango. Fufu makala tout. Appelez chez biso Wendie avec les numéros qui est affiché, ton ta contact et puis voilà, ton courrier au ticket la livraison à domicile c'est rapide. Ya. Bonjour. Bonjour. Kombonen. Kombonanga Landu. Landu Madiadia. Pardon? Landu Madiadia. Madiadia. Ah, tu es au Congo? Oui. Zam Congo. Obala obota? Non, na balté, non paye na botité. Ah, obadito botité. Ok, d'accord. Ça nini ndeko Landu? La vie, qu'est-ce que tu fais? Na sala ya caro. Mais merci ça pété. Ah. Mais quand même tu as de l'expérience, tu mets quand même les carreaux, on peut t'appeler au Kochango. Tu es en formation ou bien tu as caca? Non, Kotiara Kolandaka, ba camarade ils ont déjà ba salaka. Ah, bah qui ça. Quand il faut approfondir, exemple ça mon cousin ya malamu, ça ils a rappelé écoute rappelé moi bon nombre de carreaux sur son paquet moi quand on est au futak. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu prières. Tout gagnant sur ma boca, au-delà de tout, dans ma biso à la moto à transport, je sais pas moi quel moyen de transport aux oies qui mère comme si on a qui mère malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré nous surtout pour en avoir dépassé même attendement la biso mais autre que ça ya moto ils pour rendre grâce à Dieu. Merci. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, nous laissons ce montre ta sainte main, qui a été kembopé le kumwezo mapana yo ngolupe manganayo. Na kati l'émission ngolupe maano na vie na biso ngolupe maano na kati nisika ngolupe maana ndiko na biso ngolu mawa na yo Yesu na bandeko nyonso bazotala biso na kati ya etando ike na bango Yesu tobeleli nguya pe loboko no ekita yebikisa car c'est toi qui sondes le cœur et le rein ngolupe mawa na yo Seigneur Jésus na mboka Congo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Oui, aya land dans ce cas de Colombe. Merci beaucoup. Boso na koyambanga ni sikoyo. Ils ont facilité ya kolongwa musika una uti pe okoma susu musika vraiment ceux qui ba problème te na koki pe kokoma awate Ça c'est à cause ya ba problème pe ba réalité ya vie et on les a touché ya koya kutana yo lelo. Je te sens, toi tu es trop triste. Oui. Et suivant, les gens les Cambouiso rentrent dans difficile. Je suis né de famille. Tu es le nœud de la famille. Oui. Ok. Nous avons un Liboso. Et papa Botibiso Misato. Balé Kimi Balé. Mako ya Mosipe, Mako ya Mobile.
suivant na mokuse toza bato tokoki kosouffrir te oza mpe moto nakoki kotambola na bafaçon oyo tomoni ngai na nango na esika oyo mapapa bakilote mais nyonso eza baréalité ya vie etango papa azalaki na bamoi suivant nyonso ezalaki malamu mais ntango kaka papa na ngai ayi kotika biso na senti nyonso ya vie bébé. Oh là là. Et là je ne sais pas pendant na ba niveau mbongo ya azalaki nango et biso lelo toza bato tokoki kolela te mais na nsima liwa ya papa soki na yebi yoki même ba petite sœur et classe ekatanaki moto akofuta bon voir mene avala za te. Maman aza te? Maman azali. Oh mais alors? Maman azali suivant nazalaki na collègue na nga moko tokolaki na ye. Il y avait un temps, tant que papa est kokufa. Ndenge tozalaka na babazi ya bamasa tokenda kokutana na ba place ya misala ndenge ezalaka. Et masa na ngai moko abandi ko orienter nga bamasolo. Suivant baliboso lobi na nga nazomona suspect entre collègue na ngai Yannick na maman na yo. Donc Yannick c'est ton collègue? Oui. Mais moko ya master na yo alobi ki azomona yo suspect. Azomona maman na nga suspect na moninga na nga Yannick. Donc suspect dans le sens ni parce que Yannick est un camarade na nga. Et na âge ya Yannick ba suspect na maman. C'est-à-dire maman bandai kotinda ye na ba copie. Ou bien na sens ni vraiment ami expliquer très bien. Aïbisanga que non. On gagne biso esa vérité. Maman na bino akoma kobeta kobimana Yannick. Oh. Elle ne me dit pas ça. Déjà en te voyant comme ça, si tu as une mère, c'est déjà colis. Peut-être le double de ton âge, peut-être un quart de ton âge. Mais il y a une différence à toi et ta maman. Imagine-toi, camarade du Nangai. Abando na maman Nangai. Yes. En tout cas, il dit ma qui est. Ah mais oui. Et na longoli makolo Nangai. Na kekolo ka Yannick. Et tant on a commis, na moni Yannick. Abandi kotalisa ye. Yannick abina nga ki non. Ngai na koyi kosama kambwana epai na yo te pona ebi mama na très bien. Nyonso yoki kotia mona moto te. Mais façon elobeli ya Yannick na tundia ki des gens azalaki na balmière moko ya bien te vers ngai. Au discuter to oyebisaki eka. Na yebisaki ye ton na yebisi ye na ba façon atonate ya kanda na ngai et nazalaki déjà likolo. Non, vous avez discuté en fait. Oui. Changer en colère. Des paroles. OK. Matngala Yannick. Et tant on a sidé kaki bongo na yebisi c'est bon. Ce que ça la ki angoti et ce que ça la kango. Na yebisi otika. Mais ce que otika angoti ngai na olaksa yo. Yannick alobi OK. Ngapi naza d'accord. Ya kosala nyonso o eza kati na ngai pona yo. Soki yo po continuer kolandela nga ngai pe na olaksa yo. Oh. Oh. Wow. C'est bon. Merci Bakizela. Nasonga kinanda. Et cependant jour wana en tout cas na solisaso ya nikite. Voir même camarade ou abandé ko ebisanga ba masolo wana.
zaki suna aperçu ya kosola na bango te. Okati contact. Contre esilaki na nde mpe koluka bango te na concentre babulo na ngai. Et dernièrement, nazokende mosala na ntongo masa na ngai bengai mpona mosala nakomi kaka na nzela deux jeunes babimeli ngai e natelemi babandi kocontrole nga papa bazinga telefone mwa mbongo nazalaki nango moko alobi esenga tosala signe et suivant signe nakokanisaki soki signe nini bakosala embala moko menace na nzoto moko abimisi lichette na ndenge Oh, ndoza boye, je vais pas tirer attention en fait. Oh, y en a mon na bala gomme ko. Oh. na ndenge bayaki kokata lichette awa Oh. kaseri ya makasi Après ton basali au bon Josie. Mais ça va? ça va quand même pour nos traitement. OK. Alors donc batiaki ngai wana bato mawa bazangaka te basimbaki nga tina hôpital bapesi nga première soin etango navandi na mizongisi mpena moto très bien nai koraisonne oyo tolobanaki na yaniki et ça montre que non façon nakendaka kolobela yaniki e yango atindaki bato baninga na ye to bato mabe bakalinga na nzela mpo basalanga. Aïe aïe. Je sais que tu as mal. Je sais que au vent a passé, maquillé tanguy, pour te gloire à Dieu, je peux dire tu as envie. Tout le monde est souboué. Tout le monde a envie parce qu'il va permettre de pour tout le monde. Mais quand il est à quoi qu'il y a ni qui ont tindi batu bongo. Oyebi na mokili toza na bakuluna balekebe na kisasa kimi eza te ovandaka bokuluna ozongi bokuluna bazo minancer bato na banzela pour rien. Là tu es sûr qu'eza Yannick? Oui, eza Yannick. Est-ce que bon en fait je te comprends. Moi nga somme taza na betao aza malade na ninga vraiment vous posez pas beaucoup de questions mais une petite question, est-ce que quelles sont de preuves en fait, je peux dire, de preuves qu'ils ont confirmé que réellement les camarades na yo mususu wana a ebisa que relation ya Yannick avec ta maman. Est-ce que tu as de preuves? C'est des preuves. Et comment fait-il camarade ou ayebisaka nga masolo ya Yannick na mama nanga? Aza moko ya camarade ya Yannick baliaka na ye, bamelaka na ye, balalaka na ye esika moko. Donc ayebi secret nyonso tu ya masolo ya Yannick. Eza likambo moko te oyo Yannick akosala sans koyebisa ye. Et suivant mon toit qui kolobananga ki non, oyebaka sans ya liwa ya tata na yo oyo akufa, oyebi sans ya kufela. Et pourtant nga nazala na matanga, ye pa azala na matanga. Apozanga kawana. Suivant naza ngunza te. Liwa papa non, c'est-à-dire je comprends. C'est-à-dire kufa ya papa nanga eza na tête nango eza Yannick. Oui. Là c'est trop loin. Te maman, o eza réalité eza bongo. Eza bongo. Parce que masa wana Papa Koufande, excusez-moi de poser cette question. Akufande ni tovanda na ndako ndenge ezalaka kaka ambiance ya télévision tozotala télévision nayoki pongi papa nake kolala olobi merci lobi baleki mpe batikali bazotala télévision na papa souvent nayebi te na nsima nakoti na chambre nayoka kaka papa gandi akeye donc papa créé mama pesika azalaki ayebango nga mpe nabime etoningisi papa
totoboli papa totina motuka tokende na hôpital koma na hôpital ono boyene bébé ni malade donc na famille ya papa bakanisa kondire nga na yebi pe makambo na nsima ya liwa ya papa na ngai. Donc juste il a fait une crise, il a crié et puis c'était ça, on met l'hôpital et puis le médecin déclarait qu'il voyait des bébés, tout ça. Ouah, c'est triste, paix à son âme. Mais moi je peux te conseiller ceci, mon frère, là nous, faut pas aller trop vite dans certains points, tu vois. Mambaku faisait l'homme, ils sont trop sensibles. Il y a qu'au cité, je sais, nous les Africains et surtout nous les Bantous, tout ça, sommes fils et ils ont toujours qu'à derrière quelque chose. Oui, aux yeux de certaines choses, les Arabes, il y a un bateau sous. Là, c'est vraiment, moi je pense que ça me fait très mal ton histoire. Et aux les Kanango, ils ont tragédie, il y a bien été jusqu'à tel point. Vous avez un problème, la licolobre, ce n'est pas bien, mais on va quand même faire quelque chose. Na part na biso, na moi mouke oyo toyebi. Moi, je pense que on doit parler avec Yannick. Au moment où solo na kata discussion, ça va pas vous arranger. Et puis, solution est salade. D'accord? Comme tu avais donné le numéro, il y a bateau, ça qui n'a besoin au solo na bango awa. Je pense que Rosolana calmement, avec tranquillité, et permettre de découvrir certaines choses. Parce que brutalité, Kola, Panabanda et tout ça, les mires des oreilles, les gens, d'autres personnes peuvent profiter. Et comme un cas tout est derrière Yannick. Je défends pas Yannick, mais quand même, on va quand même voir clair dans cette histoire. Au P maintenant, je n'ai pas besoin de te faire parler beaucoup parce que, vu qui c'est peut-être toujours, mais là et tout ça, il faut, j'appelle moi repos. Repose-toi, moi je profite du côté de la régie, petit nabiso pub nabiso et puis on se retrouve. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Songa orphelin alia alata PACPLA la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Orphelinat Yangoana, Bravo Jésus. Nous sommes situés dans la commune de Matete, quartier Viaza, avenue Viaza, numéro 27 à référence Ezali pour Matete Banounou. Nous sommes là, tous en besoin ya lisungi nabino concernant ba na biso. Nzambe ozanga te ko bakse abino ebele, badon, ba carton, bozana ngo posa ya kotindela ba na biso, bosala ndenge livre ya Jacques chapitre 1er verset 27 et Sabiso, la vraie religion où Ezali Pux
sans tâche. Ils allaient soutenir ba veuve, ba orphelin, ainsi que ba vieillard. Nous sommes là. Donc, oyambango na motema mobimba. Chez biso wenzi est disponible na banda kuna biso. Ozali na besoin ya ko kende kota la papa, maman, ndeko, ko tiki la provision. Vraiment, n'hésitez pas à appeler sur le numéro qui passe na chez biso wenzi. Nous sommes là. Vraiment, c'est si rapide. Soro bengi biso, tozana ba biloko ezo concerné vivre frais, tout à l'intérieur, ba poulet, ba soso, biloko nyonso to du côté du riz, du semoule, huile, miliki, makala, fufu, tout ezali na chez biso wende disponible na banda kuna biso. Faites vos commandes, vos sala ba commande si rapidement, vraiment tokoya ko kotiki la bino yango na à domicile, c'est rapide et puis des choses ya kitoko. Merci beaucoup. Papa Landou. Oui, maman. Est-ce que vous savez déjà la maman par rapport à ça? Non. Pourquoi? Lumière na ngana yokusimba te kosola na makambo. Mais c'est ta maman. Posa nangi zali. Soki akotikala na mobali na ye. Yaniki. Mais azongisa ba bien tatalanga na maboko na ngai. Voir même ma famille ya tata nanga bakanisa konjenga na bénéfice na biloko ya papa. Mais na comment vivre ngai moko. C'est-à-dire que au babazo quand ça car aux héritage tout tu fais pas quelque chose dans la famille. Oui. Donc on dit au protéger à maman quelque sorte on a comprendre. Pour ceux qui batika yango bakipa pété na sens ba yebi biso bana tozali. Très bien, ça c'est. Mais singa ki ba otanga basi sa bakilasi. Ngai pe funa za ba position. Mais lorsque nyonso bande ko salima eza na cause, eza na sewana ina za sona tante ko solana mama na fara boy. C'est-à-dire ceux qui a ko tikala na bali wana eza prometté mais ngana za posana récupérer nyonso ya papa. Oui, un décollant de c'est bien dit, mais moi je pense que c'est ta maman. Elle t'a donné la vie et c'est gel na yo quand même malgré ba art na ye ngozolo ba ki asali yango, mais quand même azana droit à respect. Tu vas lui parler avec beaucoup de respect parce que c'est ta maman. Et puis je pense pas que kabwana maman pour un nom, mais c'est une chose au kokolo bakena ngolobi wana mais fais avec amour, avec respect, elle t'a porté. Faut pas oublier. Maman nanga kibimana camarade na ngai. Oui. Amikitisi d'abord yemoko. Skonga mwana na ngai liboso camarade na ngai. Je te comprends. Je te comprends. Akitisi nga makasi. Oui, tu as raison. Mais elle reste à nous. Du côté de la régie, son moyen, ça lui va côté la maman. Va côté la maman vraiment à côté parce que qu'on a vu sur mon bal depuis le début de l'émission, je dis je sens la tristesse. Ils ont Azoka vraiment passe mon cousin énormément. Et si la caca sera faire face à maman, soit faire face à maman a été, a toujours na makam na mutu na a risque ça quelque chose qui ne sera pas peut-être bon. Bonjour madame. Bonjour maman. Oui. Land. Maman, s'il vous plaît. On a compris ma sœur. Au moins. Oui, nayebi. Aïbsa ebisope. To bisope to ebi ke to oza maman na ye yango to bengi okota. Siko likamnino eza monene otoko solo ngo te fa ko etalenge sika boy. Ma sœur bo solo la. Te maman pardon. Moni tina te. Te maman yaka. Boye te yo ebi likambo te mwana bengi lo. C'est vrai que endroit où ya bengi lo eza peut-être approprié te. Maman Bible le bien babandaka na Jérusalem. Jérusalem ezanga. Ce qui problème en soi banda pas na maman na ye. Comment ko sauter na moi ye ko etalenge sika boy. Te aye ko etali oza un problème là moi non. N'est-ce pas oza na sini. Yaka. Na on va dater maman. Te maman yaka pardon s'il te plaît. Pardon na bondelio. Étant que ndeko no ya moi si tout ça biso basi et le ramabeza te. Il pas ça mon père, aza mwana bozane chaque jour.
Là, dans ma paix, moi, non, hein? Pendant. Prenez place. C'est ça, maman. Aujourd'hui, maman. Pardon, nalingi ozala très à l'aise, nazoka 2 minutes. Nalingal kamaro surtout kate maman. Te, to surtout qui si ote. Ça ça que nous a posé à l'aise. Ça ça que nous. Ciao. Maman, obo kanda na mwana vwe point nini? Hein? Kasi aye, deko kute, deko kozo lekela ngati. Comment mona ko ya awa nga mukolo mwana na yebite. Daza surprise ko kuta yao. Wana mona botosi. Aya nga mama na yebite. Nebili kamba yeli awate. Pe bo bengi ngai. Bolimbise. Papa, maman, papa, Ndekolando. Je pense que au cause à la webisa moi, maman na on likambo bengeli. Aza mwana yo, eta aza nango yo moni yango ba pota et tout ça. Oza quand même atteindre moi un petit souci ya santé peut-être pe oza. Azo doit traitement te maman. Azo doit traitement na sombi ba kisi. Ba sala ndenge nini. Yango ko funda. Ozo doit traitement te. Kisi na to somba te. Yango ko funda. Maza mwana mabe. Te maman, ozo traiter ka moi no moi mabe point nini. O likambo apo ngo yango na ozo traitement siko na sala ndenge. Te nga na lobi bongo te na lobi na ke na anglais wante na lobi kaka o kita moi muke. Ndeko na kiti. Je pense que maman za moi chaud, moi rapide. So royebse kaka likambo bengeli aye salami. Merci beaucoup. La présence hier, soi-disant maman. Ti Soi-disant. Yo biba na lelo nde bazati. Soi-disant. Kolanda te. Na hotel manake nanga. Te. Soi-disant maman. Oye biba na lelo. Nga soi-disant. Continue kaka. Est-ce que azawana mama zoyoka paso eza pa na biso bana ya zoyeba yango kobana na ngai na baleki bana simo bakati kelasi ayebi yango Mama, bana wakati classe. papa na ngai façon oyo ya azalaki biso lelo tokokemba te tokosufrir te nyonso ezali elikolo na yango liwa ya papa na ngai nayebi sansi na yango te mpe abela te ne baniveau mbongo papa tonga tolembana ta na kisi te bapapa ngo kufa briske te molili ezalaki na kati elelo ti comme na niveau ya mama oyo ya ngai ndenge aza wana akebima na camarade na ngai e na camarade na ngai mpo oyo ezaki mokili mobimba eyoki mpe moni e babi oyo papa na ka moto mosusu azobénéficie na yango wala ezala moto nga nayebi te mais eza moto propre ngai nayebi est ce que mama akoza na bakalite oyo kalite eki mama yango wana Ya malembe. Maman. bapota na makolo mpo na yaniki atinda bato baboma ngai nakufa c'est-à-dire songa na vivre na mokili oyo navivre na insécurité. Oh là là, c'est triste. Maman, est-ce vraiment comme moi en Zoloba? Madame. Posa na ezali ndenge nalobaki soki akotikala ya niki sashi na miso ya bajuge apesa nyonso ya papa na ngai naki mpe baleki bana nsima Maman obimana ya niki
Non, ok, na ba détail te. Bon, on sait na moi na ngalando. Alimbisanga. Ezaki en foutima. Na ebité soki en foutima soki. Bon. Et puis eza makambo bon. Il fallait pas tout le monde. Ah. Mais donc c'est-à-dire nga kutu na meki ko défendre moi makambo ngwa. Na meki ko pesa ndeko conseil ko keno bongo te amsusu peut-être il faut une information auprès de ta maman peut-être ningo kendela ngo bongo c'est ça ka ba les ont dit donc nzoka ndema mpena ndeko ayo van ayao ya solo yo obimana mwana ya age na ye. donc obima c'est trop dur bon. C'est trop dur, c'est-à-dire. C'est trop dur. Obima, c'est trop dur. Non. Bon, comment moi, ça m'a pas cassé? N'habitez en foutima, toi. Maman, toi, tu canon en foutima. On a sali, c'est nous, so. Vous avez des skis, pas moi, non, qui même pour fou, c'est aux maman, au refou comme un dossier moi la tête. Là, je permets pas. Excusez. Naïbité. J'espère que awa nyoso na lobaki kanisa qu'on dirait non je te comprends Nicolas. Ce qu'on a mon ariani qui fara boy. Na ba oh yo nga na zana ngo na ba même na linga n'était pas na OK Yannick mutatinjo mutalinga boma yo. Et ça qui ça c'est grave mon frère. C'est-à-dire on a lobaki na ye asaki touché. Yangi poussa qui est passa la ngama be et na mon asko Yannick na misubo c'est-à-dire moko fa parce que ndenge za boye obimi na Yannick ebimi ememiti nini oyo mwana soki ndenge azolobela après pour okufa na lobi ne kutwa ko reko pour okufa pe bo perdre vie pe au perdre mwana mukolo boye à cause ya ba sentiment et puis sanga sko elo nini ebimisa ke libanda elo nini envie ke pa Yannick ya mona se condamné non moi on peut cette explication ça dit se condamné et poser des excuses c'est pas mon âme nde wa abandonner bana na yo ba kati classe mais tu as de l'argent oh leur père a tiki. Éviter ce que ça c'est tellement éviter ce que ça éviter on a conscience nanga boye na conscience bopoto ça la té hein la constaté même ngamo on a touché il y a vraiment de choses ça m'a fait mal Yannick ezwe na ndaku Yannick nyonso olia to donc bilamba nga zolata mais Yannick a ce niveau comme niveau donc non le baron ndegi na mona ndeko landu déjà du côté où ça na posa ya maman avoué moi na kalimbisa na ebisa que déjà que au-delà des trucs c'est ta maman elle t'a donné la vie à beaucoup de chokomi mutuboye quelles que soient ses erreurs autoropi ko lobate ka sali mala mo sali mabe mais étant que un fils pardonner nani au maman na yo mais nga so na okotisa ndeko landu a eza parce que ba accusation zo ko accuser parce que maman daza ayebi mobali na ya bimara na ça montre déjà là on ne peut pas aller maman yo pe du soso tes affaires c'est la maquille qui est consciente on va le tangate ndeko akota nani akota te malembe no na tuni kasiti yozelaka oye po to pesa solution te na bwa na sagesse amuke toza nango to pesa solution te la solution liboso yango ensuite kasi ozala malembe. Oh mon frère, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous allez bien vraiment. Ok, prenez place. Yaya, Noko. Au mon état, comprendre l'état, aux
et comment on a moto. Eh, Lana. Naza ko c'est ça. Attention. Kolakisanga musapite. Tu vois? Et là qu'on a zoté ma journaliste. Oui. Obenga kinga na émission pesanga marché ya même obete musique après na okutu. On a yo tout dans la obete la biso musique oyo se pesa ba na biso na orphelinat. On a les 25 décembre. Merci. Attention. Oh non, c'est que pour ça salaki yango. Ah bon? Oui, au salaki. Ozolo balanga yango na. Oh, c'est que on pose ça au salaki. Mais c'est que attention. Moi je suis pas ton ami. Mon amour ma kamona mais maman na niveau justice parce que vous c'est ni yango yebi te maman que justice ya. Hein? Justice on biso koma ka bongo kana tongo justice mi. Omoni tinda zotele melanga. Bon moi na tinda zotele melanga. Panda. Mais c'est ton ami. Merci. Bon, que attention. Pour la dernière fois. Attention. Papa Fanda. Merci. Merci. Santé ça bien te Fanda. Bon, moi je même ça problème. Messieurs s'il vous plaît. On a comme mona et comme bloc. Obenga makamusuna na kuta makamususu. Fanda nan. Maniveau. Pesanga 2 minutes. Mais boye réputation mutu basomba ngote. Oui. Boye réputation mutu basomba ngote. Fanda non. So kamat. Omoni ndeko mama te. Omoni ndeko mama la singa ndeko mama. Nasomona bango. Asa mama ya frère c'est mon frère là c'est. Ya Nailand. C'est là oui c'est là. Bongo bilomi bali boyebani te. Kana nzela ya mama ya camarade. Oui na ebana ya zaki amitié ya camarade na autre. Ça camarade yo. Monsieur. Non, exemple balance. Camarade. Balance na o sali. Aider. Hein? So na lobby. Tala lami. Omoni ta oza mukina devant ngai. Yo no za bon. Voilà muké devant. So ina siso carré na moko kumuna siso carré. Attention. Non, na mutani o sali déjà singa ko sala. Na niveau na. Première chose sala. Bien parole attention. Sai pina relaxa yo ngala sa. Mais Yannick, on va proposer de tenir au niveau mais prince c'est là noko pardon noko landu pardon pardon non succès noko landu pardon yo continue au betana ka gal yo continue au betana gal yo land oui. Ma journaliste. Est-ce que beaucoup s'est calmé, moi, Mouké, tu trouver solution? Papa Lando, il y a qui pour trouver solution. Si il y a des questions, on doit poser dans des à répondre à Bisso. Mais en criant comme ça, on appelle ça que conseil aux solutions. Papa Lando. Limbi Sangala, ça l'a dit. Samba o comme black. Non, nganga na bagamu suna ku. Bi o betela nini ba na biso o ningisa ba on a vu que ça DJ ndeko limbisa. Bo limbisi na lobi boye. Wana cop wana ya bana. Le 25 décembre, on a fait les amarramous tout sur l'angosima. Problème l'angezali, hein? Est-ce que boye bani na maman bozamo sa mobali? Bon, na ebi ki asa maman na bango. Maman ebi san ke to ebanga na mo sina mobali. Maman na ebi angote banda lelo tim kolowe swazonga na ebi makambo boye bisanga na. Na ebi angote na ebi angote. Onga na yaki awa na yaki temanga na lekana ba TV na tika numéro nanga na bet sa musique na ba fête et longa na yaki awa etant que aza camarade misana banda ya na boîte place na bet sa musique ata yo moko mama mobimba boye mukolo mama o pourquoi tout motambo na kuta rien nimbisanga na lubano mama penda ya boye aboti pe mwana boye ayaka na plateau Anzi Maké, yone wa masa mobali ya. Ma journaliste. Siku oizani. Mama yo mo loba o msusu elobeli na yo ne boyebani msusu zande msusu papa nenga na watu na. Ma journaliste. Omo eloko so loba ekomo matisa kanga.
zo risque na funda na yo pe na funda bango bongo la sanga be preuve zolo baki ngai Yannick na kolinga mama wa mukolobo o asa mama boti na kolinga hein mais botela makambo kolobo oza be preuve Maman bosa preuve azolo bate nga na mo makambo na memanga ni pas justice hein bon eza mo normal awanga na peut-être hein amona journaliste azomona mwana nanga banga mwana msa ko menacer mais nga na sait le Bible la vérité sauve la vérité libère. J'étais consciemment inconsciente. Awanga eza normal pour na ça qu'on a conscience ngate. Eza na conscience ngate. Conscience ezongi succomber na regretter pourquoi ko ça nyonso na âge nanga. Donc na comprendre ni ne la kinga. Na comprendre te. Moi journaliste. OK. Si yo awanga benga na vérité pour qu'elle nous a libéré. D'accord. Pour qu'elle nous a sauvé. Na miso nzambeti na miso banana ngai mama. Ozanga makambo mibale ya otuna ndeko. Par rapport ya papa na yo, par rapport ya makambo ekomeli yo. Aza wana ona zwa place na yo. La conscience n'a pas été dans ba ebi ke oza na makambo so mono sa bouleversé. Problème na ngezali makambo yo yebisa ngai olenga na zwa place ya kotunelo ndeko. Yo tuna ye parce que yo yebisinga ke makambo ekomeli yo oyo eza ye. Osez ma question et puis makambo oyo solo ya papa na bino soit disant son ami t'a dit. Il est là devant toi, tu as le droit de lui poser des questions oyo mono go tuna par rapport à deux questions. Merci. Yannick. Ah, solo bakiango. Que. Ozo mudenga lisusu. Tango na yaka kotali sa dossier oyo. Epa na yo. Oloba na ngani. Elan. Elo na zobo ya ki elo kozola sanga musala. Naza muninga na oti. Nazo bandela en même fois. Comment on te parce que na vandi kimia na plateau. Comment on a zoba na. Bon, yo kanga. Nazo pexo elo combien fois. On s'en est prêté. Donc on va continuer. Na keno funda makambo na niveau ya justice to sabanga na bino bona kisabe preuve yo mtotina ke batu ba na se tote journaliste yo kanga na yo pe okoti na solo ba makambo ya lo makambo zoloba na solo ba makambo tenga moni makambo yo na yo na bango to samba na niveau ya justice parce que ouais ko nous soba ko se défendre te ka justice non makambo yo zondi makambo ala sobe preuve. Asebe preuve yoka isaro. OK. Muto la kanae. Excusez maman. Muto la kanae. Oui bien madame. Ulia kanae, umela kanae. Et formation nyonso makambo yo salak. Yeba ngana ebia. Wa? Ebisa ngai. Oui bien mo. Tio tinda batu ba yo kalingai. Na ebia muta ebisa ngango. Kamadi popo la kanae. Ngai Yannick na tiko beta musique na la ba distraction yo mwana muke maboko salité na no landa na tika mamona musique na no tine obatu ozana nini on continue obatu ba menacer yo lan et ya vérité ba ozana nini kasi ozimbonga papa banguti mama banga pesa ko mbongo yo siango eko esa na zimbonga papa na bango te ma journaliste nga mo makambo na yo moka ndo solo oyebisanga boye. Maman, omoni réputation motuba somba ngoti. Yannick. Omo bébé ça. En plus pe na plateau. O bébé c'est sa réputation là. Réputation motuba somba ngoti. Na moni te. Omo makambuzo etsanga. Et bon on no lo ba na niveau justice. Vous appelez les preuves o bon memango na niveau justice. Ke ngai papa et papa, pardon. Aussi cité, s'il vous plaît. Pardon, il y a qui a justice. C'est bon, si tu témoin oculaire, camarade Nabino Azoli, Bino. Pas au pesa mission, ça pas de formation. La convocation à qui qu'on défendre. Nous c'est ça. Mais preuve nous c'est ça. Oh nous ça. Oui. Mais preuve. Mais comme nous la sang. Oui, on est mieux en réalité. Le Colombie qui est justice. Je suis d'accord. Yo mais la justice. Oui. Ne lobby ça d'accord. Ngala moni. Bon, moi je suis moi ngala zo funda bino entre bino misat. Parce que mon papa bango. Olosi nini?
Oui, je vais connaître Bozoba. Moi, makambo, moi, réputation, bobé, ça, na TV, na ngai, na mutuo, na za reconnu, na mboko kongo. Non, na za reconnu. Parce que, mon frère, s'il te plaît. Nazo kote la ndeko landu. Problème ezali ndeko landu, ba yebisa ki makambu pona yo. Ke oboma papa na bango. Mobali na ye po bino ba potikala na mama. Siko ngala za d'accord na ngote. Yango moi na benga kiyo. Oloki soka toki la justice. Défends-toi, est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Parce que moi aussi, na yebisa ki makambu na ok na ngono bongo te, photos anande koto tunai. C'est ça en fait, moi je n'ai côté la montouté, on a quand même besoin d'avoir l'éclaircissement. Mais ça peut pour nous parce qu'accusation va donc accuser ça bien té. Au moins on a couru banabini. Et ça vrai té. Au moins à niveau beaucoup ici makambo, bobé d'ici réputation nanga, nakatia média, bobé nanga eta que DJ na beta ka musique na ba fait. Bobé d'ici réputation nanga, moi makambo yo journaliste na bango. Beaucoup de respect. Papa. Papa. Oh, Yannick. Botika na zelate? Yannick. Beaucoup bobenga na boya mena senga. To mena sote yaya, to mena so pona nini. Senga na boya ko loba sempake na obanga Yannick. Ah tani. Nazoka passe na mutema na ngai na poto nga na dindi inconsciemment. Yannick. Pourquoi gango ça na sonité? What? Hein? Son a télémie mission et katanati. Tu me connais très bien. Putain. Hein? Son ma mission ngé bimi pona yote bimi na ti passe bana nga na poto nga fluent. Bimi entre parce que dans le bien, ça m'a comme pour il faut qu'on s'arrête. Wanga na makambo. Eh maman. Tu t'as émission ngo. What? Yannick yo na makambo. Yo wanga ne biloko mobali nanga. Yannick. Et puis il est dans sa surprise à koyoka moi mais informer que yo moment mobali nanga. Yannick. Beaucoup de respect dans ce place. On va maman. Na bibi na kombo na Yesu. Na koko tsoka Timote. Na koko tsoka Timote. So ki na za Kao. Na bongo, na boka kao. Ya. Pardon. Dans l'état salé. Pardon. Merci. C'est ça le mal. Livré parcellaire à Batou, solo la naïe. Na bibi na mutima na kombo na Yesu. Na bibi. Eloko te. Yo de sukisa ndeyo. Mama invité. Mama yo poko mettre na lopango. Lopango ya papa. Olembi singa te. Opesa ki original to photocopie. Bon, je pense que Yaya, je pense que Balembe, je pense que c'est là Yaya et
Maman, beaucoup de non. Je pense que le roi papa Chikazanae a ne si quoi kendete. Toebi que l'État zali, justice zali, to lande la macabunion so orozoa livré non parcellaire. Merci beaucoup. En tout cas, cette situation, on va quand même to katangoawa, to me kosola lande ko calmement parce qu'à ko kendepe, heureusement papa Chiki a zouillé pour permettre bisoto suisse en haut derrière la caméra. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike ainsi ke bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.